Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Balobi Family Bota News TV et vraiment la banda kunabino en tout cas pour passer une chance c'est bota la vraiment ba vidéo c'est que ça la bien balobi ça pour la première fois dans ta chaîne biso côté na libaku ya chaîne oyo ya Family Bota News TV en tout cas au s'abonner ou liker vidéo partager vraiment la famille et pour ça la biso bien balobi vraiment awa zéro ma finga tozana kapona ko sala ba analyse balobi vraiment ba analyse ya bien tout ça na kata chaîne na biso en tout cas ce qu'on continue pour la première fois au cause la jamais de si au ko sepela yo moko mais ka biso vraiment ce qu'on meki biso yo moko ressentir que makam to loba tozoko c'était Eza solo voilà la famille en tout cas vraiment nous sommes là vraiment mingi na loba na bino nous sommes là on est Family Bota tozana vraiment pour na ba promotion il y a maman Belle-Vie quand il a patron tozakana vraiment pour na ye et puis quand comme je vous dis à chaque fois rien nous empêche de parler aussi pour na ba comédien mususu ba benga ba comédien na biso vraiment surtout ba accompagner ka maman Belle-Vie quand il a patron en tout cas tozalakana vraiment pas ba dékolanga pour na pe ko soutenir bango ceux qui likambo moko ezali ya mabeto pe ya malamu en tout cas tozalakana pour na pe ko pesa ba information ya ba comédien na biso baza en général donc nyonso o eza baza en général ezaka bozana ngambu na biso eza bozana ngambu na biso te en tout cas ceux qui vraiment likambo sengi to loba toyaka ko loba po to lobelaka ba comédien en général mais vraiment tozalakana mingi pona Belle-Vie quand il a patron na poutine de le critique voilà la famille en tout cas toye bande konanga na loba na bino Belle-Vie aza unique à son genre dans na loba na bino azaka ye moko c'est pas pour rien to loba yenda za mokonzi na yango bande konanga mokonzi ya nini bokotu nanga mokonzi ni do boyo kanga china suka bozala wana bolanda vidéo na biso oto eli bino lelo bolanda vraiment bo zapete bo partager bo liker to beta masolo ndina epsino to ya osa ba analyse na biso par rapport et ma film mais par rapport à ma kamba Belle-Vie par rapport à vie artistique na na loba pour vie privée mais vie artistique na oezo monde na sur les réseaux sociaux pe mususu ba vie na oezaka imona na ka oezaka ya ba artiste biso vraiment to ka pona ko lobela ngo bande konanga alors le na meli bino nini to me babi to za na film oeza na kata Belle-Vie TV la boniche ya Babi la boniche film on a ils ont frappé ils ont tapé tout le monde vraiment impact ils ont la carte film on a la famille alors bande ko ngai balobi mokonzi na yango eza Belle-Vie aza mokonzi ya nini botuna nga question motuna na répondre bino Belle-Vie aza mokonzi ya nini bande ko nga balobi ezoyinda na kata bela production ezoyinda na kata Belle-Vie TV parce que aza vraiment une dame ozo sala ba surprise ozo sala la fierté de notre pays on a lobaka République démocratique du Congo tant bazo tanga pena bato bazo koma ba film so ba tali mo pandu en tout cas maman Belle-Vie aozanga ta ozana kati parce que miss déjà bazo tala et par-ci par-là ba kondi pendo ba tala ka ba bu oh pena la culture en tout cas azo pesa quelque chose ya azo sala so pele to branché boy to sala et boy en tout cas to kozoma li foot nepso attend que moi na mboka akomemela biso moi ba makamba bien tozomona vraiment ba dekonanga alors pourquoi pas to lobela musala o maman Belle-Vie azo sala pourquoi pas to lobela ba film o maman Belle-Vie azo sala ba dekonanga ezo paté ba film na ye ba film tout ko si donc bona ba film o boko biko boya te nyo sezo leka ozo sentir que ba leçon eza na kati o sentir que ba film moko eza éducatif ba dekonanga yango vraiment nga na temps na yaka na lobaka na bino que Belle-Vie aza vraiment mutu moko ya ko soutenir ya ko porter vraiment au cœur ya ko kopese beloge bande konanga to zela akate so muta kufi ndete kopese beloge non tant muta za na bon moi et sengeli na biso bandeko to zala kana pona ko encourager mutu na likamba zo sala parce que ba film Belle-Vie zo sala ezo laksa mokili mo mato zo mona comment azo ko se pulmoner comment azo pesa ba leçon na bandako na biso na lobaka yango matea to zoaka matea na église te matea ko kutana pas à travers film neti ba film maman Belle-Vie azo pesa biso bo eza ba matea eza matea au retour l'église mozo on angela à travers film ya maman Belle-Vie et en d'autres termes na lobaka bazaka ba pasteur nde basala so ba film boy todo te ma pe na ba film eza na bato ebele pe mususu mona pe azo kende ka toute église te mais azo changer à partir ba film azo changer comportement à partir makambo azo mona na ba film ezo changer seye alors il faut que na ba film bien il faut la monter bien azo comment ou azo pesa ba leçon ndeti kaka mosala nzambe maza mosala nzambe te mais azo te biso donc Belle-Vie a te akabiso
azote biso azoconseiller biso. Alors bandeko nanga soki vraiment na nokota na kata chaîne na belle vie en tout cas na singo na lombangu kende kokota okoza jamais de sina tindaka bato na bisika mabete so na tindu esika c'est que na yebi pourquoi na tindu j'espère que boyebi ngandi na vivaka bato bayebi nga boyebi en tout cas jamais na kotinda bisika mabe so na tindi bino. Oh non, beaucoup de gens qui ont belle vie, oh, s'intéresse à la théâtre, mais na sing na mino beaucoup de gens qui écoutent un film appelé la boniche. So, bote film à la boniche, bino moko kopé ça bino courage, ya ko lukaka ko kota na ba film o etikali boko comprendre makambudi na zoloba. Bo comprendre que oui, en tout cas, ande ko makamba solo. Alors nous sommes là biso tozakana pour nous soutenir ba o baza, bato ba osa musala ezomo na misa bato, bato ba peut-être bazo ndimate, bato bazo mona te biso toyakana pour nous pousser eloko ya malamu. To pousser eloko ya malamu. So mta osa eloko ya malamu biso tozakana pour nous booster yango nde tolobaka, ko booster yango kende vraiment liboso tozomona ki belle vie, azo se pulmoner et puis azo tira so ba film chaque jour. Tolandaka. Surtout biso ba o toza libanda mboka. Et ça la biso bien parce que tous les canaux stress est belé ou tu musala ben ba déranger ba sabe moi stress et en moto on va dire moi qui mon film non c'est qui osi peut moi conseil surtout ba film ba venir de canal monsieur za kanaka ti bande kolanga en tout cas oko se retrouver na tindi bino boko se retrouver mutu no so na ba problème wana likamo be quelqu'un ko etunisa motema na yo ya côté na ba film belle vie yo moko ko mono ko za leso ko za biano na yo et là on a se pena ba film belle vie so ça les films na ye ce que les loko moko peut-être moi na moko be moyibi na suka na ngo fa la ki moyibi nenge ezalaka suka na ngo ezalaka boy pour moi peut-être msuba lexi mutu aza impoli ba ko lexi que qui impoli aza na ngo na suka na ngo il faut esuka boy et ça la boy ba lexi ngo ti ozomona mais belle vie ezalaka bongo te belle vie pas nézé le contraire tant bo lexi loko moko ya mabe o ezaki bana bakoki kope facilement il faut na suka nango mbano fo ezala pour que mutu tanga telanga comprendre nga peso na sali boye suka nanga ekozala boye donc nakoki kosala te c'est ça o yango biso tolobaka ke belle vie azokoma azosala mosala kitoko mais ba film mosusu so oke kotala ngo ba théâtre mosusu oke kotala ngo yaya o mona mutu na makolo ezate ndenge bandaki mutu bandaki na makama mabe asuki so mpe na suka wana ezala ko bopesi mutu na lokumu bomatisi ye bato bazosala ngo bakozana idée te kelelo na tika kosala eloko boye parce que ceux qui na continuer kosala ngo ta mususu mbano nanga kozala mabe pour na film ba mona ba bisika mutu wana azimba noté tu vois alors il faut que l'accès biso tango l'accès biso l'accès so ba détail mutu wana zimbano ezaki ndengani ekendeki ndengani to mona ba détail nyosa bandiko nanga leur belle vie elle arrange nyoso wana bandiko nanga alors na solo bana bino boye na lo bana no pamba te tokota bino so bolinga vraiment chaîne sa famille Bota News TV tokende na kata belle vie TV tokota tokende vraiment ko consommer ba film la boniche o ezakuna to consommer o bandiko nanga ekosala bien voilà andeko nanga pourquoi na yuti ko lo bana bino likambo na lobi na bino ke belle vie ayebi belle vie savait tout belle vie et ça juste nini ayebi musala na yekande na soloba parce que kota la dio ba dio o belle vie azo sala toyoka kiango na tonto lula loba kiango ayebisaki biso aloba kona émission abi alingaka belle vie pona ba dio donc aza mutu mobwe musala o atangelango tellement bien ayebi ko sala ko tout anisa ba personnage tu vois ayebi ko tout anisa ba personnage o tonto lula loba na biso tout anisa yena gesho e simba pe kenda totali susu nini ya décor ezaka décor na Naomi to moni sous le sous le quoi Naomi aza moi un péché décor na Maria bande kolanga a tout ici bango tala dio oyo apesi bangwana to mona dio ya mama Milo na papa Serge mama Belvin ta 27 dio ana bande kolanga azamuta ba dio okozwa idée te bande kolanga donc pour vous dire que azo sala musala elle mérite to qu'est-ce qu'on a filmé sur la boniche to ke kuna boto moni linda ya ekosuka boni bisika blinda kende ko yoka lisolo tala niveau linda akei bande kolanga ake ko se présenter que ye Lili o Davina Lukaka bande ko film moko ki toko je vous dis ce qui non hôtel a épisode te koto ke kotala ake kuna ke ko ba Lili tellement que la fille souffre to yebite ce que Davina ko prendre directement parce que Davina azo souffrir ana posa bande ko za na mbongo bande ko baza to bika ne mambongo ezalaka est-ce que à cause na facilité ko yamba linda to ko rejeter to ko luka bani ba complication oui to ko kelo ba ka ko luka ba complication vérifier mais muto aza na poser loko yaya azaka na poser vérification ti
Tu vois, ce que l'eau comme bonde cause lango ming to ba biso que l'eau kongo yango o cause na tina to vérifier o bana ko tuna ce qui ndeni tellement que bonde cause lango o cause onka mbala moko o ko luka ka vérification peut-être ce que moni l'eau kongo baby et indi peut-être l'eau ko luka ka ba vérification ce ko e cause la trop tard et ça ba l'eau ko ba va so tal c'est na vie quel que soit le ko yo zana ngo posa o ezaki est primordial mettons yé comme le balobi ki yango ba présenter yango il faut que ça étude nango il faut qu'à jamais ko zongo parce que yo zaki na posa nango ba biloko ngo ezai belé o comme la personne ba vie donc tant ba perception li solo ya bongo to e bango ezaka na makambo e belé ba différent makambo et c'est pas ça kana makamba bongo donc faut to e bango alors maman belle vie azo ko tal sebso bande ko ngai comment to ko yeba ko maîtrise alors film la chose continue film na civilité to ko bandeni to ko découvrir yango ndenge film ko kene mais par rapport yande to mona ki tese film et c'est le quoi deviner déjà ayamba ki linda vraiment ayamba ki et puis to ebi linda makamia zo sala quelque soit pende ko na yo tellement ça que ndeko na yo ndeko no tema kenda kala bovanda kala oyebi non comportement na te faut peu ko étudier ngo bandi ko nga nyo so na mama belle vie azotal sabiso faut ko yeba ko étudier mutata za ndeko no tema bovanda ne kala oyebi te place kenda ka est-ce o mo pas comment ndoki o mo pas comment ndumba parce que bato bakoma bandumba atala ka to ndeko na nga mobali na ina ko kyo zoete te bakoma dans l'esprit mususu. Alors tout ça, il faut faire des études. Et puis, il faut avoir la vie des prières. Il faut accueillir. Donc, ma cambézé bien à quatre ans décortiquer à travers ces films. N'engezo kende. Tant film absolument comme la souka tokoyi bakoya ko sala analyse de to mesana. To coach téléphone ouvert ndeka to mesana. Tokoyi bako pesa ba point de vue na biso par rapport à film ndenge eleki bandeko nanga. Alors n'est qu'au tal sabino niveau intelligence ya mama belle vie ndenge vraiment ezali niveau ayeba ko classer ba personnage na ye quand na loba na bino okoki ko koma okoki ko zana film na kitoko mais soko ebi ko classer ba personnage te film no pe ko fouter ozoyeba ekoki ko fouter ya o ba tous ba zo déclarer ka ba ko tout anisa ba tout moko be na kata scène. Et ça l'a pas bien, ça l'a pas avancement ya chaîne, et ça l'a pas avancement ya film, hein? Et là qu'on a battu sous baye bangote. Ya on a le balanou maman belle vie azaka humble, ayebi musala na yezo singa zana battu on fois za toujours bien na battu. Bato baloba ke belle vie akabara pour bato balinge oui c'est tout à fait normal. Il faut kabila bato pour bato bazane bien ezabongo. La vie au mokilo te vaka l'intérêt, même nzambe yemo kwa zaka l'intérêt pas na biso. Donc on a toujours ne ben intérêt zalaka toujours. Tant azo sala musalo ezo singa fois zana bato c'est n'est que normal. Il faut entretenir bato wana malamu. Entretenir bango bien pour que bato na bazala ne po epe musala ne sala nini et avancer. Mutama yela zalaka bongo. Mutonda zangi mayele akoluka ko poussa batu nyoso tant on ko mona ki oh mais fena za na posa mutu boye na théâtre fena za na posa mais yesa poussa bango ozomona wana azan ki sagesse mais mutu azana sagesse quelque soit nyoso pardon tant que oza mutu zo sa musala moko zo sengo za na batu jamais ko ko za mabe na batu faut ko yeba ko soigner o soigner po na musala na yo o soigner te po o la se batu mais po na musala na ekende liboso. Parce que tant tu as la vie, tu as ndenge mutam, tu as na ndenge na ye. Pour gagner la vie, faut yeba ko sola na batu. Faut gagner la vie, faut yeba ko respecter batu. Pour gagner la vie, faut yeba ko zala bien na batu. Parce que muta ko sungo ko yeba te. Ozomona, yo soko vandaka bien na batu te. Muta ko sungo tata ba mono na passe, tata ba mono na problème, na nga ko tala yo. Muta ko talo azate parce que yo zaka de bien te na batu. O mo zaka na batu moko mukie. Pour la nini motema mabe ya to zaka motema bete to za vraiment motema mama belle vie motema moneno azala kana ya ko supporter ba défaut ya ko supporter ma finga ya ko supporter nyonso a supportaka en tout cas tant que famille libota ce qui peut biso peut comme na motema na e ko zala vraiment bien la famille ko sala biso bien voilà famille libota de tous les jours de tous les temps en tout cas to partager vidéo na biso to continuer ko tala la boniche balobi pe kuna ezo beba décor kuna en tout cas pas moyen na maria bazo sala nde sala bandi kunanga tangu tegra mama ya décor tout moni gia façon azo vivre ba habite que so kufeli moi s'il faut ça là oh n'importe quoi on va malaba na miki non et ça ba conseil ça ba leçon et puis ba leçon belle vie ça ka vraiment attirant et ça que le mo beso ko jongo penena ba papé bele ba sa makamba bongo oh ba ko se retrouver na film wana ya loka maté ba tei ba on pasteur a une église et tout timoté manayo ndenge ba film belle vie ça voilà la famille en tout cas je vous aime tellement beaucoup na sengi na biso nyoso oh notre coach
na film na biso ya bonish te tokota toke kotala tokota toke kotala toke ko visiter film na biso film fait tellement kitoko toke ko visiter yango totala biso mo tokoloba ke oui en tout cas maman na Jamba azala qui na raison makamande koloba. Quant à moi je vous laisse bisous bye.